Vous surtout, c'est pour la gloire de Dieu. Tolonacé, Tolonacé. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, bandana tika bakisi. Tu marcheras sur les lions et sur la vipère, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Toujours à mon niveau. Il y a 30 personnes. Il y a profiter pour na bana kasabo tous ensemble tous les lande quoi kufia za ndé ko abiso mwana mabele tous les laé ya on peut ba comédien nyonso boza de partout de gauche à droite tous sangana ensemble de façon que tout rendre 15 personnes hommage au azo mérité ça va c'est ala muta masano to sala masano to se ki sabatu to sala spectacle mais boya tous les lande ensemble aux amamu to préciser date ils allaient les faire vendredi pardon le 28 octobre à partir de 21 ça c'est awa na 28 30 parce qu'ils a deux numéros 28 30 Raymond Bros na Vitanus 70 yawana to kutana et puis vendredi barodi samedi à partir de midi déjà to kutana sur awa pour to là to veiller to aussi ça presque veiller on a besoin à 5 heures du matin to que peut moi ko souper là to jonger na midi si ba x temps 90 ensemble donc voilà le comité ngangwa donc tout ya tout kutana na mais président Babi au PCB cotisation il y a 2000 balles par rapport à yo na ndenge ya masano dadi kitambala allo hein te ba yo kinde ba to ba na réseaux sociaux. OK merci. Ouais, voilà, donc tout ça déjà à Paris, na matanga ya ndeko na biso dadi Kambala. Donc voilà, Metinga, c'est vraiment un frère, on a travaillé avec Naé Mingi, na ba production nanga. Na ba dernier moment Naé, on a essayé vraiment de tout faire pour que Abika, Azala, Ademere, mais sauf que voilà, Nzamba Zouye Kaka. Je me souviens, les sous dans la dernière minute, on a fait le tournage, c'était quel tournage
On a joué avec Moutapoussou, je ne sais plus c'était quoi. Double face, je pense. 200 personnes. Alors, il fallait aussi des tournages. Aïe, tournage avec moi retard. Mon équipe vraiment condamné avec ma casse. Dès que la dynamo est condamné ma casse. Qu'est-ce qui me va porter? Presse, Balévi. Amuturanga yoza, amuturanga Balévi. Kanga bité. Balévi, on kaka ozo konda. Et puis tenti les obéba. Ozo changer té. En tout cas, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. Est-ce que ozo landa traitement? Té nazo kene nanga na ba traitement ngabité dadi. Mais quand on a un traitement bien, mais il m'a garanti que ça va. Donc, je ne sais pas c'était quoi, ou je pense que ça il y a Mindondo, je pense. Je ne sais pas si c'est ti nazala isusu moyena bomba liso ezalaki te na air na moni pululu akufi esalaki nga vraiment bien mingi te n'habité na yego benga dadi na FC dadi. Moi je veux te voir. On doit vraiment se décider pour trouver une solution pour que l'hôpital moga monene. Na mon ndeko esobe pa ye. Voilà, la présence c'est tremblement. Ça l'a dit esobe. Délégation déjà, délégation en haut déjà c'est bon. Yamanou. C'est bon déjà. Yamanou. On appelle ça un système. Alors pour continuer, l'hôpital l'hôpital bazalaki ba spécialiste ya kotala kati ya nzoto ertokomi bayebisi biso ke boye vraiment nini fo akota mbala moko baradio banini kwesa bato baosengo adresse awa nde toza adresse awa ezali tokozala matanga eza na Viltanese na avenue Raymond Bros numéro 30 na Viltanese Raymond Bros numéro 30 na Viltanese non loin ya gare ya Saint-Denis. Donc so komika na Saint-Denis ozwi tram T8 direction Viltanese okiti na avec comment on appelle Pablo Neruda. Pablo Neruda. 500 personnes d'abord en mode déjà. 500 personnes déjà. Donc Pablo Neruda erbo komi wana toza na salle moko ezaka nzinga wana donc tokozala wana biso nyonso vendredi. Alors tobenga tous les fans bafan nyonso bozala wana déjà vendredi po tolela lokola nga na mikome na mikzalel déjà na Paris comme nazalaki na programme déjà na bana moi vacances so baza nango fallait tozala donc ngai moyen nazala na kisasa ezala te nde tolobi tolela ndeko awa sur place. Donc tous les fanatiques ya dadi ya théâtre congolais ya bafilme congolais tokutana awa tolela dadi di Kambala chusudi tomina babiloko na suka lobi na olinga yo na reggae mais abi na olingo na rumba aningani mo muke na rumba na olingo so bano tsasuni soki na ballet non mais écoutez c'était un acteur na yebite so to kozwaka le acteur ya Jaroana doto zangi et puis bato na kolobelaka bato ezalaka te ke no ba artiste bozokufa bo eza nango période ye mikolo yo effectivement mingi pe bazobela bandeko na biso pe misusu pe bazobela. Là on vous informe que bandeko pe misusu bazobela. Donc nzamba lola ayeba na kozala na bango ayeba na kozala batunye surtout je serai déjà là vrai déjà voilà ba il y a fanatique Météo et qui est tout malade il y a Météo na moni azobela na nso na azobela qui encore Natika qui Météo qui était malade na nso Maman Makila donc nzambe kaka lola abatela bandeko pe bazobela apesa bango lobiko voilà donc c'est ça tambolisa nini bandeko pe bakoloba moni denzongo azawa denzongo vraiment denzongo comment nous na biso mère na nga na biso Denise denzongo comment mère poto vraiment yo faut le battre denzongo azawa te denzongo na zone président l'a dit esobe en direct de Paris. Nzongo mutulanga combattant zobunda na kikini wana donc danger
Président, Ah, voilà. na biso na monde la présence toujours aux toujours na matanga neto de la rave la die. To la vie na biso dadi kitambala na ndenge ya mikele quoi. Yo uti kisa soye au participer même au moment na biso. Ben impression na yo par rapport à mon surtout quoi. Vraiment merci à trop na sepeli d'abord ndenge akutana na bandeko. Ndenga petiko. Na attitude ya matanga donc voilà. Soki yaki matanga teta mosusu bandeko nde namoni boye. Ya oza fete monene parce que retrouvaille mingi tokutani mpe jumu ata tomonani kala. Surtout yo na défense kutana kala. Non. Année passée. Ah ok. Voilà, donc nga nazali déjà awa après 3 jours tous ces nouvelles il y a collègue Nabiso David Kambala donc tout tourné na donc tapis rouge Ligue des Champions Papa Bio bakombo nyonso to wana donc le quoi écoute awa na mekai okota na usalusi lokola tobana dépendre na bato bandeko oyo baosa programme à partir ya Congo tant na zui programme tosoli mpe na love na ntongo na tuni bondeni o programme eza confirmé na ba 18 ba 19h nde bon yebi mpe mboka ngo so yebi mingi banzela te nga soko tikeli nga mpenza donc victoire ti ata na quartier 13 beta modada mais awa sikoyo awa donc faut baya maluba de bazala ba james mabala soit fiston transhumant donc là pena donc na komi lokola va di opena yo na lo kutani yao. voilà Bah oui, papa moi. awa na réunion tout ça pour na matanga ya ndeko na biso dadi Papa na bwana yeye c'est ça quoi Sofia à l'époque. tozolanda mpe bavideo nde nini ezoleka kuna bon toyebi ezoleka yango malamu donc nzambe azwaka lokumu parce que na circonstance nyonso fo tokumisaka ye tonga namona yo eza nango ka dissertation donc Dissertation présent. vi ezaka ndenge wana ntina uto bato baloba ebele te ezaka mokano nzambe Ah oui. donc nzambe asali dadi asali oyo esengeli asala asepelisi mokili biso nyonso tu donc atiki biso ake mpe kosepelisa mpe mpo ye aza comédien akosekisaka partout ozala nalola kuna kuti koyinda susu ntango omona mpenza donc biso bacomédien tolelaka na biso kaka neti baaventure mais kolela mpasi nyonso to yango wana donc famille biologique ya ndeko na biso dadi dikambala batriste condoléance donc la famille artistique donc voilà yango moni toza na se toza kolela donc voilà bafane na biso mpe toyebi tozoyoka ndenge bozolela mingi mpona biso mais nayebi ke nzambe akosala toza na paster devos ali paster bienvenu tokibana tika biso te tokoti susu Jean Paul Mayata donc soki bango misato basangani batelemeli likambo ekokatana. Amen. Merci. Mais on a un sommet, on a un zéna, on a un bisou. La guerrière. Donc, voilà. Ah oui. Ah oui, hein, donc Dadi Dikambala, donc mes condoléances d'abord dans la famille biologique à Dadi Dikambala. Oui. Mais 500 personnes, voilà, nous, 500 personnes. Kakandenge président Molaya Otsoloba, Kakandenge Dadi Esoba Otsoloba, et puis Devos. J'espère que nous allons comprendre que nous avons pas si pour Dadi Dikambala yazala qui na kasavu wana soba ye akuta ina leki nanga la guerrière en zawapi wazali kolo kita bisengo nazana kwa kasavu bisengo na ye bisayo kita ya kita bisengo ayala nanga kwa kasavu bona zomela 600 personnes bakoti na ye bisayo donc mutema passe na niveau moko pasi ozomona ka ndenge ndeko Caleb pa utikoloba donc toza na pasi donc juste toza vraiment tokutana awa vendredi tokolala samedi nde tokopanzana donc na Vitanese
Donc, bandeko baleki, bapesi déjà adresse, vraiment, ils ont bientôt les là. Raymond Bronze. Raymond Bronze. Raymond Bronze, donc, numéro 30. Numéro 30, à Paris, hein, donc, à Paris, la Vitalaise. Vraiment, tout y a vraiment, tout les là dati. Dati azalaki, bisengo, obala pembe, obala nzela mino, obala yanini, fossette, azalaki na bouffe. Donc, en tout cas, notre pètre, franchement, Nzambe penza asunga biso. On met 700 personnes au Hollanda, 700 personnes. Nzamba sunga biso, bébé nanga passe na motema. Nzamba sunga biso vraiment asunga. Et puis bandeko oyo baza na Kinshasa, tole la penza dali bien. Biso pe toza awa tole la penza dali bien. Maman na biso ya mboka pe maman Denise président président na biso papa Tshisekedi tolela maman Olive pe tolela tant bo kanisa ba bandeko na biso ya Kinshasa ezala bi bo kanisa ka pe biso awa ezala penza bien po biso moko awa ndeto bundaka biso moko mais na kombo na Yesu makambo ya kolela esila et puis nazo sepela te na bandeko bazoloba o etikali des personnes etikali ka des personnes amen maman te bozana makanisi nini comment bokoloba te ke bosambela nzamba sunga makambo esila bozoloba te etikali des personnes en tout cas des personnes wana na boyi kolobeza na famille na bino bozomona biloko bosala nazo sepela nango te makambo na compléter yo écoutez la fin de la vie d'une personne dépend de l'Éternel. Amen. Mutu moko ta yebi suka via mutu. Mutu moko peta ko décider que beaucoup kufa autant. Personne. Tous nous allons mourir. Biso nyonso na sena mo kufa. Amen. Mutu otika libanga azati. Mutu na mutu ana mukoloni abotamaki. Na mukoloni kufa. Merci beaucoup. Les prophètes des malheurs, gare à vous, vous allez aussi mourir. Amen. Les prophètes des malheurs, gare à vous, parce que votre vie a aussi une fin. Parce que, et comme non, il faut là, oui, nous prions déjà. Nous prions déjà, chacun a sa petite vie. 800 personnes. 800 personnes. Chacun gère sa vie. Ah oui. Tous les groupe moko te groupe bisognos toi groupe moko pour bokolobe la ba pour prier. Tous na ba athée, tous na ba chrétien, tous na ba musulman, tous na ba kimbanguiste, tous si quoi bon beaucoup tana bo sangana bo prier. OK, le bla musulman boya bo tous na to prier. Ah oui, oui. Voilà. Donc on a chacun à sa vie, chacun a sa natana il faut kufa. Ce qui est important, nangai nayo tous wa kaswa nzoto, toyeba kolandela kaswa na biso ya nzoto. Nzambe azalaka particularité à mutute azape portion ya mutu moko te yende kaka mtana nzambe. L'Éternel est pour tous. Biso nyonso to aba nzambe. Aujourd'hui message bondela nzambe. Aujourd'hui message prie pour les enfants de Dieu. Priez pour na ba comédien na yo. Olobi omoni ke mabezo ya pour na ba comédien, priez pour na biso. Omoni ke za pour na ndeko moko songolo to pakala, priez pour na yi. Prie vraiment pour lui. Mais ezate ke ba comédien boko sila bo atati osili. Botika itwa Bamsuba obotama koti lelo bandoki basila personne. Bandoki basila te margen nzamba alingaka bandoki te kindoki eza na makambo ya nzambe te mais les sorciers sont là, les voleurs sont là. Tant qu'il y a des mots ou des noms qui seront toujours dans le dictionnaire, makambo na kimuyibe kesila te po kimuyibe ba comment on a dictionnaire. Liwe kesila te parce que ça non a dictionnaire. Donc voilà, Dadi était vraiment l'un de nous. C'était un frère. Je vous dis, peut-être besoin qu'il t'ait vivre n'a été. C'était quelqu'un de. Atabo aye retard. Bozana kanda na ye déjà. Mais non, comment. Mon cher. Ah. Oui, mais que. Na ucho sal. Ah, mbego na ngai. Lukana no mwelo ko moko na kitsa mwelo. Tala. Na ye bisayo. Mbala moko na kanda bozala ina ngoya yi esili na ba tournage bolali na koseka ata tournage ezati beaucoup teni bo vandi boye so akomika surtout moi ino na yesu ngalo bani soki moi c'est soki moi 50 ni moko de ça bozoti kana kende ah mon cher nazana eloko toki ne ko salela moto oh papa oko bomba to 900 personnes to era 1000 900 personnes. Dans la montée, à la place de moi, on va
Papa, il y a le bel. Vieille, ah, président de Vos. Président de Vos, ah, parce que on a fan. Si tournage avant. Ouais, puis on a victoire côté moi. Entre bébé climatisé. La dernière one. Pas ministre, je suis pas là que n'a pas belé boyé. Voilà. Niveau animal de Sokunda de Kambala. Nani so somo. Dali tonga koti kaka. Abandi bala mon cher, tu fais du bonheur. To côté là, ikona zana biso, pas ça la pona biso, biso to mona la pona mbo. Na kobela, mondenga zaki maladi wana. Ata botuni ye kini. Oh non mon cher, oh. Ça va na bien. Ouais, zalaki na mo les vie. Na voice ne mo tindela ikantia na ngana odeti na nde. Donc vendredi jour ba opérer, ana va ko tangalema. Miso utabe ceux comme ça, à part ka voix ikauka kila on sentit quand la voix na zuma na suka. Ah mon cher. Ah non, non ça va. Ça va, essayer na moi ça, désalé. Na zuma so tindela ingani. Mais kubanga te, nazana ngana kuma nga bien. Yongo, bisengo ye. Na dernière minute. Azobela, mais na dernière minute. Et tokene na hôpital, ala na mbetu. Ah c'est mon cher. Raté bisengo mikolo na papa zwana na bizwana oh eloko moko de mini papa zwana c'était un homme extraordinaire donc boya belé boya tolela vraiment dadi tolela vraiment tolela et ne les condamnez pas parce qu'il a koufi. 900 personnes, bon, donc tolela 900. Il était un homme bien. Boya vraiment. Des films congolais, les théâtres congolais. Biso to kozalawana bandeko nyonso bana poto ba kozalawana ndeko la dinzongo na ngai to to Kinshasa 28 il est 28 na ozonga nante na bana ozonga nante moi aussi je serai là parce que en tout cas la dit et puis la dit parce que tout ça fait moi au théâtre nous allons animer donc voilà donc ça sera vraiment bien on va passer vraiment un bon moment bisengo mikolo na sorate papa la na notre atalinga na yoki boro mogo bimi kote papa landa tena so yoka de boro mogo wala go bimi na bandana wana moko tali kolo bandekoe binyo no so na saboni na tolo na se 100%. Jésus. Amen. Diaspora baboyi muziki na poto baboyi totika koyemba beti to yambula supu na tolo mukolo kwa ya na potesa esa wana ngabi dada ana zotuna na tona yoke église moko bimi ya ba kabisengo Ni papa, oya tu nini? 1200 personnes. 1200 personnes, voilà, Nabino. 1200. Tozobenga batu boya to le ladadi na biso mutuana na ebite. Il y a des comédiens qui sont irremplaçables. Neti badenzongo boy. Yo gumela papa. Zala 100 ans. Vraiment. 100 ans. Et puis Dieu va nous faire grâce. Vraiment tant amen, amen, amen. Ça nous interpelle aussi. Ça nous interpelle spirituellement, sanitairement, ça nous interpelle. Tout bandafo kolandela ko yoki moi fièvre na kena mo hôpital ya moi likolo. Yoki moi boy parce que bande ko na tso mingi bakufi ezala kaka akenda na centre quartier akendaki na nini moko ya coin akendaki. Bon, espérons que maman présidente 1200 personnes. À l'objet que Barossa la biso mutuellement de santé pour que si quelqu'un est malade, comédien est malade, nous encourageons et nous soutenons. Ouais, voilà. Vraiment, Caleb Alobi, tout ça pour encourager maman présidente actuelle, nous s'occuper de la sociale et artiste.
et puis vous avez sa sécurité sociale, il y a des Congolais, nous on pense que 1300 personnes. Baza bana Congo, vous pouvez savoir Congolais chance il y a longue vie, pour les importants, tout mais la carte, mon sala, oh, vous pouvez sur mon combat pour éduquer le peuple congolais, tala bâti sur bâti à Congo Bango, hein, sur bazo kendara jeune et ça la moi passe. Merci na bakondi, au Kunda Dadi Malamu, sur le 28. Dans les 30 aux alliés à Paris. Le 28 le 28 dans les 29 aux alliés à la Viltaneuse. 1500 personnes. Par contre, 1500 papa Timba. Il y a Merani. Bisous aux alliés. Nous avons la présence de la célébrité SOB Aouti Kinshasa, Caleb Aouti États-Unis, le président de Costa Zalia, Zena la guerrière à Ozala. Tremblement au Londres, Maman Godé, Colomboka. Tremblement à la Paris, au Londres. Thierry la France, Azalaka. Vraiment, Boya. Président Soba Outi Kinshasa, moi qui na solo, et puis Papouche la merveille. Papouche la merveille, vraiment, la présidente toujours vite fait, Papouche la merveille. Papouche, naebisa yo. Toujours la présence de Papouche. 2 minutes quand tu as ça, 2 minutes. 2000 personnes, 2 minutes là, là, la émission. Allah, il y a pour une émission, mais 2 minutes. Bon, donc nous allons finir avec la prière. Nous allons rendre Trotique à Nzambe Aïba de comment je peux dire c'est ça. Petit lequel peut rappeler dans ma belle. Oui, bien fait. Molobelo, guérison à la totale, base à la bien. En tout cas, Tokangami sur la biso, Potobon de la Totika Lisusu. D'abord, Miluro, Tozala Namona, Bobo Nzambe, et puis Bandeko, Mususu Pe, Oyo Bazobe, Lanzambe, Atalo Boko, Neto, Nabango, Pe guérison et quoi, Tozala Total, Pe Nzambe, Aïbana, éloigné, Oyo Suzali maladie, Koufa, Namidi Rabiso, bas comédien, tout bon le nom de Jésus. Amen. L'Éternel, nous la protection sous ta bénédiction. Toi qui viens seulement la chose accomplie qui amène à l'existence et qui n'existe pas. L'Éternel, nous laissons encore sur toutes les préparations de l'enterrement des obsèques de notre frère, de la protection sous ta bénédiction, comme le dit Saint-Esprit. Aide-nous pour que nous puissions être en mesure de faire une très bonne organisation. Et l'Éternel, nous allons aussi laisser nos frères et sœurs qui sont encore malades. Que ta guérison les suive là où ils sont, Seigneur Jésus. Car ta main n'est pas courte pour arriver là où ils sont pour les guérir. Toi, Jéhovah Shama, les guérisseurs par excellence, guéris-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de l'homme. Toi qui dis un seul mot, la chose accomplie qui amène à l'existence, c'est qu'elle n'existe pas. Et que ton sang prêché puisse les recouvrir. Et nous déclarons, nous chassons loin de notre corps des artistes, tout ce qui est la mort prématurée. Nous les chassons, nous les précipitons dans les liaisons au nom de Jésus. Sois avec nous, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de l'homme. Toi qui dis un seul mot, la chose s'accomplit qui amène à l'existence et qui n'existe pas. Que ta main puissante puisse nous couvrir et que ton sang puisse couvrir tous les artistes partout où ils sont dans le monde. Sois avec nous, Jésus. Sois avec nous, Adonai, le Tout-Puissant, le Père de la gloire, le Père très saint. C'est ainsi que nous avons tous prié. Tous nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Toujours au moko. Je pense que c'est Sinabiso. Tout le monde ça va battre une forme. C'est ça moko. Ici, à Lunette. Boya bino nyonso à Paris, tokosangana na ndenge ya bomoko po tosangana ensemble. Invité bato nyonso bino nyonso boya vraiment tosangana pona bilenge. Otime ali parti wapi? Ali parti. Aoya. Samedi ozala li parti. Maman Denise. Merci beaucoup kasi. Menga na yebara. Bilenge. Mais c'est bio. On va la servir, mais c'est bio. S'il vous plaît. Toujours ambiance.
nakomi nazalaki na États-Unis na ye naki mokasi voiture de 10 nakeki numéro mokianga kala Sobongolanda, l'homme de la repentance, le prophète Ézéchias Mboukou, tous les vendredis Nazana, Tolona TV. Abonnez-vous à Tolona TV pour Golanda, chemin de la repentance, Mathieu 3D. Répondez-vous car le royaume d'ici est proche. Tika Diamba, Tika Moïbi, Tika Kokota, Comment Mayele. Nous disons toujours et Tokoloba Kayango, Timukolo Yeswa Kosia, rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt.